esprit ensemble amemaki ngai dans une liée. Liango ezaki ya désert. Mais na kati ya lieu wana ya désert namoni président Fati azotambola. Peuple ya lamuka bakoyoka makambo me bako comprendre que eza makambo molimo onga nazolobela. Nde tango nazotala namoni que wana eza président Fati directement namoni des anges en Zambie bakiti moko na gauche ya président Fati mosusu azalaki na droite ya président Fati oyebi ke motema mabe eza makasi pe basali ya Nzambe motema ya mabe eza makasi pe basali ya Nzambe oh, mais c'est bien mais biso soki Nzambe abengi yo omilongwe na mokili or bafali bawera bajibe bango nyonso wana bazali bikela mwa Nzambe oyo Nzambe apiaki bango evre wana. Un grand merci à toute la grande famille qui nous suit en ce moment. Merci à vous, toujours avec votre fidélité, d'être toujours connecté sur Stone TV, avec toujours mon meilleure équipe derrière la caméra. Je vois Aristote, Matimbo, et pourquoi pas dire big up à toi, Vikim pour tout plafond de Paris. Big up aussi à nos partenaires, c'est là qui nous soutiennent de partout, c'est là qui sont toujours derrière nous. Un grand merci à toi, l'international Alex Mobi, ingénieur, donc l'ingénieur international Alex Mobi depuis congolaise. Voilà comment partenaire Nabiso tout Fabricio Maying, le boss et tout au Bazasi Manabiso na bossanité chef na moko mokonzanzela Gonsalve Bunga Francisco, et pourquoi pas dire un grand merci à toi grande dame depuis Paris Fifi Tanto, hein? Et pourquoi pas dire aussi big up à toi Dalida Bunga depuis Grand Monde à Londres. C'est l'unique agence de Zanango Tchekuna Ozui. Voilà l'actualité, vous savez bien, ces derniers temps, mon pépé, il y a des prophètes, il y a des apôtres, ils ont circulé partout dans le monde. Et voilà, par rapport à cette prophétie, où il y a monde entier, où il y a Mokili, c'est pour cela vous avez vu que toute l'équipe est quitté sur le terrain. Il y a apôtre Junior Ndamba. Est-il vrai que la prophétie est vrai? Est-il vrai que la prophétie est pesaka? Et après, c'est un bateau ne vient à Marie pour la qui va verra bateau baroyara génération on ne sait pas. En tout cas, ne zappez pas surtout, il faut rester toujours connecté. Et surtout si vous avez l'émission, il faut partager et aimer l'émission, partager vraiment l'émission. On est là avec l'apôtre Junior Namba. Avant de zoyer na plateau Nabiso. Tous en spot publicitaire. Après de on a plateau Nabiso avec les responsables de l'église d'Iepetou. Merci à vous. Balobi makambo eza ya koyinda omoni mavinga na salon na kata Notre-Dame awa pe na Rwanda jeno zalaka na poso bongisa ndako lokola baloka yo maf awa aye ko délivrer biso na kati ya Rwanda tozakaka na maison moko ya bilokos c'est maf na palaka awa na Rwanda biso Luwa Nova bino boza komona na kati ya Rwanda bato babane kolela otukusoma bino tusoma ba radio wapi na kusoma TV wapi bomone ke mafa soki sema yele na bino boyena biloko ya bato nzoka mutakena mona ndako radio za bimisa munoko so ya mbwa tala ndenge mafa yena biloko ya original tala ba radio ya qualité tala ba TV o ba resho nyoso aiza ya oloba na Kikongo ya quality. Donc il y a qualité de malonga. Et ma fille, ma cambo salé et tikalingue lembo. Merci chers téléspectateurs, j'espère que ça lui plaisir dans votre négociation. Surtout, merci là, je vois déjà Kaloucham Potomani, Solange Mandelena, et pourquoi pas dire big up à toi, docteur Georges Carlos de Suisse-Irlande. Je dirais bon après-midi, bon tarde, prophète, apôtre Nabiso, Junior Ndamba. Bon tarde, journaliste international, Kabali. Santé. Kitoko Makasi. Tout ce que les 2021, pandémie, Ningisi Mboka, Bampate Bakufi, perdre même Narundima. Et on a perdu Nabino, comment on a kotala, comment est-ce que le peuple de Dieu, Bandeko Kufa,
taux de mortalité est très élevé. Na bino bato batela bampate et bande ko sala bino ndenge nini? Oui, biso tozala ki penza préparé pour na ba événement oyo ekoki ko surprendre mokili. Nyonso ekokoya lokola makomi ya Nzambe ezali koloba na maloba ya Amos 3 verset 7 et loko moko te ekoki kokoma na mokili sans que Nzambe a révélé yango na basali na ye. Yango pour na pandémie oyaki biso déjà na 2019 na fin ya année Nzambe a révélé ki biso pour tout travailler na ba prière na ba jeûne afin que ma bemoko ekoya na mokili. C'est ça tozala ki penza préparer pe to bangaki eloko te tango maladie eyaki na mokili. Et voilà, merci. Dieu nous a fait grâce au côté 2021. Nzambe a bakiseli biso une année de plus par rapport à l'obstacle catholique kinango. Et voilà, Église Dieu peut tout. Il doit fonctionner dernier. Oui, oui, ça fonctionne par la grâce de Dieu. Zotambola penza kitoko ba programme na biso ezokende kitoko Nzambe aza kotia loboko. Et voilà, impact de l'église Lelo, na kati ya mboka Luanda, ils ont place nango ou ils ont toujours rejeté? Oui, l'église et Zozwa place nango. Le problème il y a Luanda, Angola, ils allaient que na niveau ya mboka ya bakonza mboka église et Zozwa et place, mais problème ils allaient et pas ya ba brebis. Bazali kokoka komema maloba Nzambe te kati na bango. C'est ça. Et voilà, bako komema maloba Nzambe te tant que bazarana bino du jour au jour effort nini surtout sacrifice to mesures préventives ni bino bozozo et tant que bato bozarana ba prébi. Oui, ba mesures otozanango pour être Bible ezali koyebisa biso aller partout dans le monde enseigne-le pebola kisabango lo lenge nini bakoko tambola po babengama bana na Nzambe ezali mosala na biso ya chaque temps chaque jour où tozali kosala po ete peuple wana parce que tozana mosala photo zwa homme animal to memaye to transformer akoma homme spirituel. Yango mosala o tozana ngo na mboka oyo mboka elekaki na guerre makambu matalité ya bato ebebaki. Alors musala tozo te toza ko enseigner mais ezali devoir moko o ememaka temps ebele parce que Nzambe ye moko mutu a changé ka vie ya mutu. Voilà, merci à vous, très gentil. Talamboka Negezali, les autres dans le monde moko ou tous dominé par prophétie. Est-ce que impact ya prophétie les lots bato baleka déjà ba pesa bilo msopérata basala bilo msope et compter ça marqué wanate est-ce que na bino tant que apôtre bonimara prophétie et Nzambe existera toujours? Oui, Dieu parle taton d'une manière taton d'une autre. Nzambe alubaka nanzela et ba prophétie, mais il y a des faux prophéties et des vraies prophéties. Même le Satan, le diable prophétise, a prophétisé à Ramakas et l'ongwa basali nae. Mais il y a des hommes et des dieux où ba prophétise à kapé nanzela et molimo musantu pe makambu ekokisamaka. Et voilà, qu'est-ce qui fait que tout le monde a la fille énorme a eu tellement de prophéties et belle. Quand même dossier wana autant dans des églises mais aussi la thème ba prophéties il y a même cas. Oui, grand journaliste Kabalu. Problème il y a prophétie c'est quoi? Prophétie est à traitement. Prophétie est ali le cola moto aza malade à ken hôpital a salisi ba analyse. Tango moto a salisi docteur a ko sala ayeba maladi nini oyo ezotungisa moto wana ba pesie ba recette asomba ba kisi. Alors biso ba chrétien soki tozui prophétie si surtout à wana Angola soki moto azui prophétie amoni déjà que Nzambe asungi non azui kaka ordonnance Nzambe talisi ndenge nini vina yo eko salama mais faut mutu wana a travailler yango
amela bakisi atambola na kobanga nzambe aluka nzambe na ba prière pour être prophétie wana ekokisama pe elata nzoto na vie na ye. Et voilà, très bien dit. Et vraiment, Oui, il faut mettre en pratique. Première apôtre a éclaircir à part cause recette et faut azwa traitement. Ce qui muta meli bakisi to azwi batonga na sima nde kimia ekokota na vie na ye. Oyo nyonso prophétie elobaki ekokokisama na vie na ye. Et voilà, par là, quelles sont les doctrines à Jésus-Christ et la Xarnine? Oui. Ici dans ce monde, nous avons plusieurs doctrines. Doctrine eza lokola coutume. Hein? Oui, oui. Ah, coutume. Na mboka nyonso okuta coutume moko ezalaka. Mais soki tozo lobela doctrine ya Jésus-Christ, ça veut dire seulement les enseignements de Jésus-Christ. Il a dit dans la livre de Matthieu chapitre 20, verset 19 jusqu'à 20, allez partout dans le monde, je répète encore, allez faites mes disciples, enseignez-les. Ba enseigner bango oyo bazwaki epa ya maître. Ba enseignement wana yango ba bengi doctrine ya Christ. Et voilà, très gentil à vous, merci. Lelo, mon désert au Ningana. Et bateau ba omi kosala ba désordre na ba foyer, na ba couple, dans des familles, et ça va bino ba apôtre na ba prophète. Vrai ou faux? Oui, oui, tozo constater ango, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que prophétie et le wanzamba pesi egoya pe panza bato? Oh. International Kabalu. Nzambe akoki kopesa prophétie oyo ekoki kopanza bato te. Na domaine ya prophétie, Nzambe c'est un esprit. Alors quand à transmettre message epai na yo musali na ye, ezali kosenga yo musali na ye pe ozala na sagesse ya ko mettre en pratique envers peuple wana. Prophétie ekobima ke ye azamabe, mais ngai atake leader mulakisi ya peuple wana na koyebisa bango ango te, mais na koluka manière nini pona instruire bango ba garder amour oyo bazali nango na famille. Mais c'est comme si il y a un apôtre, un prophète, peut-être il y a une manière nini ya transmettre prophétie par brebis ou comment? Oui, c'est esa manière ya transmettre parce que sans la sagesse au salelo côté, même le ciel Nzamba telemisango avec la sagesse. Nzambe atama belé likolo ya mai, c'est par la sagesse. Alors ils ont senga na ba domaine, ba sali nzambe, ba sala o ezali misala ya sagesse et comme ma ba problème était na ba foyer to na ba famille. Et voilà, merci à vous, l'apôtre Junior Ndamba. Et voilà, nous courons derrière le temps. Lelo, mon désert au Ningana. Par rapport à les on dit oyo tozoyoka du jour au jour et namboka tout le monde ba kazi tellement ebele ba pauvre pe ba ali ba to kemba pe namboka ba ali ba tambongo ba ali ba ministre pe ba ali lelo on dimi ko prononcer ko dénoncer et loko oyo peut-être et ko memelo problème peut-être na yo mona no boy ko bangeza te. Oui, ko bangezali te. Kobange kokozalate parce que naza missionnaire ya évangile ya ko éclairer peuple na kati ya mabele oyo jamais na kobanga. Par là ngana olinga pena natike le temps o expliquer ba télé internet nano ozaki na ngomba avant que ngomba o lança ki message na ba nzambe et puis o wuti ngomba sikoyo o kiti na ngomba et lo ni nzamba talisio pona mboka bango nyonso au baza attentif pour recevoir un message oyo Nzambe a pesingai pour na mboka. Alors na kati ya message oyo na lingi na pesa ezali vision oyo na zui oyo Nzambe asali ngai grâce pour te na capter yango na zwengo na ba prière na zaki nango
ezalaki vision ya président de la République Fati. Alors na kati ya vision oyo ezalaki esprit ya Nzambe amemaki ngai dans une lieu. Liango ezalaki ya désert. Mais na kati ya lieu wana ya désert namoni président Fati azotambola. Tango azotambola na kati ya désert nde tango nazotala namoni ke wana eza président Fati directement namoni des anges ya Nzambe bakiti moko na gauche ya président Fati mosusu azalaki na droite ya président Fati bazui ba saisir ye na ba épaule na ye ba matisi ye ba mati na ye vers l'espace moko ba telimisi ye pe misala moko esalamaki directement ba lobi et ba ange wana moko ya droite pe ya gauche ba longoli à partir de Paul ba longoli maboko ya président wana yozotala. oui ngasko tango nazotala ngo na bandi kolela mais na bande kolela ana langue olela ndeni na bande kolela ribeto sobros il amantarabatos il rebeboboroboshite kantarabatora brekabatondorobo shindere meregai salari megamando shondorobobo wana mission ezo se passer. Alors, tango ba digimontar ba longoli ba épaule na ye ya président Fati ba zui mabende ba barre de fer ba kotisi ye yango na nzoto mususu ba barre de fer mususu bimaki libanda ya ba épaule ba zui maboko na ye ba zongisi yango pe directement tango ba sisi ba zui ba kitisi ye na désert o yazaraki. Alors, à partir ya wana esprit Nzambe elongoli ngai ememi ngai na Kinshasa na triomphal et placé ngai lisu likolo na komi kotala na kati ya triomphal na terrain ya triomphal moto moko tazalaki mais na komi komona ba généraux ba général ba colonel ba tu ya minene bazoya moko kasi tango basangani na moni batu ebele na kati ya terre wana et puis bakomi koyemba hymne national ya Zaïre. Et voilà, tu as une étape par étape. J'aimerais bien expliquer à télé internet, à la biso, le Richard Pembele, mon Irlande, na batoda l'exploit sous Kanamona, mon Dublin, et pourquoi pas à toi Humanwan, Alberto Calais, Stone TV. Voilà, très merci. Il y a des anges aussi sataniques qui basali. Quelle sorte il y a ange monaki? Parce que yomo autour de la bisoaki, ils ont une vision satanique qui pesali. Satan n'a pas l'autre vision, vrai ou faux? Oui. Et voilà, quelle sorte de ange peut-être? Je ne sais pas ce qui ont identifié qui bango to comme on a zalaki. Oui. À chaque ministre de Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, et dans un moment où Moutouana a koleka n'école, il y a un être vivant, il y a un premier créature, il y a un messager, il y a un Nzambe, envoyé un Nzambe. Donc à partir de wana, okoye banana bango. Donc okosa la relation na bango parce que Bible bisabiso ba ange bazali basali ya basali ya Nzambe. Alors et loko o esala kingai na reconnaître ange oyo na mona kimi balé na mitema na bango ezalaki na lumière moko ebande ko bima mais lumière wana ebande ko lakisa ko identifier kombo ya moko na moko mususu kombo na ye ebande ko bima Gabriel oyo azalaki na droite na gauche kombo na ye ebande ko bima Michael mopanzi ya président Fati. Et voilà, importance to impact. To musala nini ange Michael Salaka. Ange Michael azali défenseur, c'est bazali créature o ba salaka na service ya Nzambe pona ko défendre peuple de Dieu, pona ko défendre ba intérêt ya Nzambe oyo atie pona peuple. Bon Gabriel Gabriel azali messager de Dieu
oyo ayaka koannoncer ba grand événement na terre. Et voilà, merci à vous, l'apôtre Junior Ndamba. Et voilà, tout le monde a une explication par rapport à la prophétie, désert, un terme prophétique et l'axaranine. Désert, tout le monde a désert, président a otambola na désert. Désert, ezo yebisabiso état de l'esprit et l'état ya ko vivre ya peuple congolais. Tout le monde a désert est lié oyo batu bavandakati. Lié oyo batu bazalakate existaka même banzete et botakati. Alors tant nzamba ola kisanga président a otambo na désert donc ala kisinga vie ya peuple congolais souffrance banda peuple wana akoma peuple congolais a souffraka azana accès à vite nanu asepela na motema na ete eza lokola mabele oyo ezwana nu maite. Alors tango to mona désert wana eza kolakisa biso état ya vie oyo peuple congolais azoleka nango maladie souffrance pauvreté c'est ça où ezali na kati ya interprétation ya désert. Et voilà na olingo pesa sono différence pour biso batu to yeba na openate so lali to lotaka prophétie be bino pe bozwa ngoko na ndinga kolala. Mais c'est quoi différence biso na ndoto na prophétie? La prophétie ezali message oyo nzambe apesaka na monoko ya un prophète ou serviteur naye pour a édifier peuple pour bazonga na boyokani na nzambe pour batambola na kobanga nzambe pour te ba vivre vie ya nzambe et puis prophétie kati nango ezali ko émerger ezali ko bomba ba secret ebele pona ba vie ya batu na makambu oyo nzambe akosala lobby. Alors ndoto ezali ba derrière pensée mutu akokanisa. Ah OK. Akokanisa makambu ane lekelie et puis tangu alali asali nini makambu ane kozongela ye to d'une forme nzambe akoya na nzela ya moto po ayebisa ye makambu oyo alingi asalela ye na nzela ya ndoto. C'est ça. Et voilà, merci à vous. Par là, en termes prophétiques toujours. Élévation na désert, ba ange bakiti. Nzamado taliso kaka ndenge fachi. Des anges Gabriel na Michael bakiti bazuye. Par là, pouvoir retourner dans l'élo, oyo facha zo mérité. Outil likolo. Tout sur le plan charnel ne batu balobake. Basala alliance FCC ne motizo par ya OPCR. Vrai ou faux? Merci pour na motuna oyo tuninga pona ko yanola yango ezo senga sengeli ko travailler mutu na réalité physique oyo biso tozo vivre parce que la chair est faible. Oui. Mais c'est l'esprit bien disposé. Yango muti pesa kabomoy. Alors pouvoir oyo fati azanango soki zambe mutapesi ye soki aziango na lolenge kani moto moko te akoki kozwa eloko na se ya mabele awa soki nzambe apesi yango te. Tozongi na maloba ya nzambe na mukanda ya 1 Samuel chapitre nango 2 verset nango 6 à 7. Bible lobi eza nzambe moto atombolaka eza nzambe moto akitisaka. Eza nzambe moto abomaka alongolaka vie pe nzambe moto apesa soki président Fati aza président c'est que nzambe moto apesi yango. Amolo basu bata FCC bayoki ba sepela. Makam na oloba nazoloba ngo te attaquer sentiment. Oui. Nazoloba yango parce que pays etambolaka na deux volets. Volet spirituel, volonté ya nzambe pona mboka wana. Le deuxième volonté ya bato bazokamba mboka.
yango Bible ezoloba na biso bobondela pona bakambi na bino afin que Nzambe atsa bango makanisi ya malamu basunga bino basala mosala pona peuple abika. Voilà, merci à vous. Très bien dit. Merci à toi, Mav Mavinga. Bon séjour à toi du PLD à Luanda. Big up à toi, l'international Nzolele depuis Paris. Vraiment, merci surtout à mon ami Trésor Zaba, Nabo Sanité. Et puis, Grèce Ouana, garçon des garçons, Nabo Sanité, Gelor Beck et les sénateurs hors 750. Apôtre Junior Ndaba. Oui, oui, oui. Lélo, selon Batu Alamouka, un peuple congolais, le moment vérité des urnes. Sinon, la plateforme, la déclaration na bango, va déclarer que s'il faut mettre les points sur les i, il fallait qu'il y ait la Mouka et mériter place à la présidence. Mais selon les accords, on est là que FCC et transmettre les pouvoirs à l'IDPS. Alliance, on a dernièrement. Tu as IDPS, je ne sais pas si tu as ou pas, selon le plan charnel. Mais spirituel, tu as le plan charnel, peut être est-ce que vous pouvez un peu éclaircir par là par rapport à la prophétie où vous avez eu l'opportunité à Otali Sayo? Il y a pour la vision prophétique. Oyo Nzambe a sali grâce nazwa na munengo pour na ku révéler yango. Par rapport à Batalamuka, par rapport à Batalamuka, éclaircissement nous repose par rapport à vision. Par rapport à Batalamuka, nakoko pesa bango pour nako pesa bango éclairage. Oui oui. Na makambu oyo tozali ko vivre nango. Nako ebisake soki pigeon accueilli azonga esu esika wana te parce que accueilli déjà. On a un terme prophétique mais ça signifie ni elinko lakisa ezana makambo belé oyo peuple azana ngo posa l'état ke oyo biso toko bundela pona eloko moko o déjà eleki o ezali susu na bosengité toko sala nini toko telema esika moko. Alors peuple ya lamuka esengeli ko travailler ba stratégie ya sika pona kotala liboso eloko nini lamuka eko ko sala pona ko vaincre objectif to projet moko oyo et peuple ya lamuka akoza ngo besoin parce que vision on a moni ezali déjà ezola kisake une élévation vers le président Fati. Or soki Nzambe atomboli moto babundisaki esuti soki Nzambe atomboli moto soki ngai na tomboli moto bundisa na oyi mais soki Nzambe déjà alakisi image ke ye moto atombolaki moto wana alors biso peuple congolais peuple ya lamuka esengeli to comprendre que ezana makambo belé sengeli to sala po to avancer to kangama esika mon côté c'est ça. Est-ce que yo moko ndo ozoloba makambo boye eza lo pas cité ozobanga pété ozope na moi enveloppe bacheli ote to lo monte bon esika ona olobela makambo ezali sanctuaire Nzambe soki eleve mutu akotia trône moko oyo ozali kolo nango. Tomoni président Fati azana trône ya Congo, président ya Congo. Ngai pe awa trône ya Nzamba tenga yango église oyo, peuple oyo apesinga. Alors na koki koya koluba lokutate. Na koya kosala intérêt pona na gagner na lesa libomo. Non. Peuple ya lamuka bakoyoka makambo me bako comprendre que eza makamba molimo onga nazolobela nazolobela makambo ya baje politique te nazolobela makambo a part lokola apôtre oyo aza ko annoncer vérité po Bible lobi vérité eza lokola kuluna ya ndaku soki vérité lembi soki koseli vérité soki vérité komi ko landa ba intérêt moko ba gain
vérité wana et aux la solidité ndako ekokwea. Alors peuple ya lamuka message to vision oyo nga nazui o nazo expliquer na mboka ezali message ya ezo kotisa makambo belé ba secret belé ya mboka pour et développer eza na kati ya vision oyo. Na Congo ezana ba homme de Dieu puissant o ba lekingai o bazana connaissance ya makambo oyo tangu bakoyoka président de la république akoyoka yango azana basali ya nzambe président Fayulu akoyoka makambo oyo azape na basali ya nzambe oyebike boketu pa oyoka yo oui aza patriote tala wa mbo pepesa message na ye mbote ya chuke ondere epatika po mama fachu ne ya nzambe na pesi ya chuke mbote attaquer congolais azali na droit ya ko défendre pensée na ye mais moi nazoloba attaquer un ministre de Dieu alors naloba ki pe na répéter soki nzamba tomboli oyo nyonso akobundisa eloko wana akobundisa nzambe. Et voilà, merci à vous Junior Namba, notre apôtre. Oyo un message makasi lelo au possible explication clarté mais to kota sous place oyo ba ange ba kotie mabende mabende na terme prophétique soki mutu ba ange ba kotie mabende puis bazongisi maboko na ye mabende wana signifie kanini ya tango tomona bazui président Fati ba kotisie mabende tozonga nanu na terme oyo ba congolais balobaka baobenga ye béton est-ce que ndenge nini baobenga béton bakanisa ye nini po babenge béton or kombo nyonso o mutu azomema ezalaka na esprit kati nango libende eza na esprit kati nango bibelobi libende egumbaka libende alors ba problème o mboka za nango parce que mboka est déserté eza désert esenga moto oya koluka acha point pona mboka e décoller esengeli nzambe a capacité na dimension na nde nzamba capacité ye moto moko te na Congo lelo oya kotelema défi na président Fati akolonga ye parce que azali bende na terme spirituel akomi libende nzambe akomi si pouvoir ne makasi muto makasi baebaki na mape na mapika nzamba kotisi mabende alors mutu nyonso oyo abande ko comprendre te soki peuple a comprendre te amona Fati mwana ya Tshisekedi azomona Fati on dirait mutu moko boye na kati ya vision oyo esengeli peuple congolais nyonso a comprendre même olingaka ete ozwa image mususu akotalela ye parce que Congo ezana ba problème belé ezo senga faut ba redressango or libende problème eumela pendant beaucoup de temps pour bo redressango ezo senga libende foya yango nzambe a capacité président Fati na dimension wana. Merci à vous, très gentil. Un grand merci à toi Yannick Botewa, grand prêtre Yannick Botewa, et surtout à toi Fifi la douceur, grande dame depuis Bundes wana na bosanité depuis LDA Luanda, c'est l'unique loge à tous nango. Bato balingimo batas, balingimo télévision, balingimo biloko occasion pour kende wana na loge à Mayamba, toujours na direction après dinaki doge, au kitana nenga lishira wana, au moins na mopanzi na à droite loge à Mayamba, ça wana bokende visiter loge ya Amor Family. Yannick Botewa, grand prêtre na bosanité, trésor Trési Makwiza, Valdi Chaba, na robot ça n'aura jamais donc mon ami de tout le temps trésor Zaba depuis Grèce wana et voilà tout une étape pas prophète, toi y a apôtre et lelo les ana vague moko depuis Denile Sabimaki et aussi que dominé et tchaki mamboulié que na kati LD na kati ya Kinshasa et na part na tant qu'apôtre
on vend trop dans le domaine oyo nous la RDC parce que ça dit il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres. Au faut que l'on même dans Moussala Nzambe, tout le monde déjà va vendre dans la trône, mais il y a des faux. Tant qu'il y a des vrais, il faut tellement ébélé par rapport à nombre de vrais bazar moké. Et les lois na RDC, bateau yo talaka, c'est notre spiritualité. On Nzamba appelle ça yo. Surtout bitotanga nombre ya 10 prophètes moya makasi to 10 apôtres ya makasi au salama michitura moko boye vraiment na yo nengo ta la caméra boye na RDC wana so be bateau baza wana pas soutenir makambo ya mboka spirituellement to gozo na nani. Bon na tant oyo ngai na longwa na Congo otala la télévision la internet tout le monde a ba plateforme oui. au salama. Alors na Congo, il y a beaucoup des hommes dédiés. Oui. Au bazo sel en Zambie, na Bosolo. Ce président Senga dit kaka. Ce président Sengi dit. Na ebike ba kombo eza penza ebelete. Oui. Mais oyo ngai na koki ko loba. Bazali ebele oyo bazo sel en Zambie na Bosolo. Dali bosa ko zané. Bon. Question ezali oyo basambela oyo basosela nzambe na bosolo bien oyo ngana lingaka oyo basosela nzambe na bosolo ayeda ma spiritualité oyo basosela ma charnel na bosolo. OK. Bon, ya liboso na saluer mon père spirituel. Oui. Le prophète Joël Ingwen. Merci papa pour na makambo nyonso osala pour na ngai. Yami balé siko wana na lobi ndaku na ngesika na uti. Oui. Kuna ba lokwa na tangi papa nanga me ba ministre baza mwena tanga bango ezate po wana eza ndaku oyo na uti. Yami balé nazomona le prophète Denis Lesi. Oui. Nazomona mais faut tout nanga pourquoi nazomona le prophète Denis Lesi. Mais il y a plusieurs pasteurs apôtres mususu baza contré je vais t'informer que auto fait la grand frère et puis il y a des hommes dédiés même et ça là qui gêna batu bakenda gité ba hommes dédiés ba mona na gité na matanga est-ce que entre bino fraternité on a bino bo ibsara biso on a comment est-ce bino mo bo za na ngote oyebike mutema mabe eza makasi pe ba sali nzambe mutema ya mabe eza makasi pe ba sali nzambe. Alors, Matthieu Azolo Baboui, ko jijete po yope ozala jijete. Yo ko jije mutute. Po yope ba osa nini? Ba ko jije. Avant olongola eloko ezana liswa moto. Tala nanu soki yope ozana bipoti. Alors, nalingi na lo baboui. Pourquoi na dimension ya travail pe ya message mission oyo prophète Denis Lesi azanango po na ngai ndenge na talela ka na libanda ya mboka mais bibe ke bobenge passer warrior azamuta fali mikolo ta oza perité azamuta fali et azape muta ya héritier boy mais c'est bien mais biso to soki nzamba bengi yo au milongwe na mokili. Or, bafali, bawera, bajibe, bangonyo swana, bazali bikela mwanzambe. Oyo nzambe, apiaki bango evre wana, eza domaine ya miziki. Balokota ki angote nzambe mutu atsaki kati na bango. Alors, mentalité oyo eza na Congo, senge to changer ango. Donc, ceux qui sont chrétiens, il faut que les chrétiens. Mais par là, ils ont des apôtres, des prophètes, des non, ils ont musique profane, ils ont des temple en Zambie. Les frères, ils ont des musique, ils ont des mokili, ils ont des bolingo, ils ont des profondes, ils ont surtout diable pour doraka. Bades na bango ba doraka ba lima et voilà banzema na bango ko za impact té pas moi na Nzambe et quand tu nous accordé bisoto za na lien na bango
tout pousse na pembe na bango tout na pembe na bango voilà comment est-ce que ba brebis na yo ba oza message wana. OK, merci. Ngai na accordé lienti nazotala message oyo ya prophète Denis Lesi. Parce que nzambe soki abengi mutu akopesa o message na yo eza lié na makambo yo kusala. Alors soki nazui elle ya prophète Denis Lesi soki totali église na ekombo na onini Arche de Noé. Arche de Noé. Alors tozonga sikoyo ndenge nini nzambe apiaki message église na ezala Arche de Noé. Or soki tokei to voyager muke to moni Noé mission ezalaki ndenge nini a construit arche pona batu nyonso ya modèle nyonso banyama nyonso basala nini bakota ezali message na ye. Mais je ne pense pas que ezali lié makambo azosala esengeli na kati ya Arche de Noé libanki akota na kati ya Noé aza na capacité te alobake nao lion kokota te ongombe kokota te. Mais je ne pense pas que ça toute sorte ya animal oyo akotaki na arche avant d'éliger Salama. Non, bango nyonso bakota. Pourquoi? Il y avait celle pe batikalaki bakufaki. Non, faux. C'est faux. Nzambe azaki na posa na arche ya Noé na ombre des choses parce que les choses ancien testament ezali ombre ya makambo oyo ekoya. Les choses de l'ancien testament ezali ombre des choses à venir. Makambo ekoya Christ akoya akopromettre biso la vie éternelle. Batu ya lolenge ya bongo banyama wana tozomona lelo pe bazali. Il y a des chrétiens o azobenga chrétiens mais azana no animal a vivre kana ekobo ezana na ba chrétien ayibaka. Alors batu ya bongo promesse ezali boso lokola arche de Noé po bakota na la vie éternelle. Alors Denis Lesi le prophète azana mission na ye o eza lié même akei kuna pa jibe soka kepa wera soka kepa nani eza problème peuple à comprendre mission soki nzambe siko atindanga mission na ngai na voyager kaka est-ce que nga soki batu babi ko voyager susute est-ce que na kotosa batu bien na kotosa nzambe photo sans nzambe. Oui, parce que mission il y a Denis Lesi le prophète eza lié na makambo azosala même moni azolia na mutu songolo eza mission nzamba ko jugeye selon mission oyo atiaki kati na ye asali yango malamu to asali yango mabe. Voilà, merci à vous l'apôtre Junior Ndambainga, merci surtout à JCDR de PDA Luanda Maf Mavinga, c'est l'unique prêtre depuis Rotterdam, mais bon séjour à Tananenga Luanda, c'est l'unique qui mutunanga ya kati fifi la douceur et des bondes. Moi aussi à Taipei à Mundo à Taï Kitar, merci à toi maman Mayamba, bote la biso sera monter maman là mouboy vraiment et ça l'ira bien. Merci à Fifi Tanto, Fifi Tanto depuis Paris wana na bosanité, Mokonzi Anzela, Gonsalve Bonga Francisco, Mokomana Manda, na bosanité staff tout yazito mawana na moni ba Manase, na moni ba Kwanza, na moni ba Trezege, na moni ba Luboko, na moni Massa na mon Aristote Matimbo derrière la caméra. Et voilà, j'aimerais bien que batelo internet au bota la biso a profiter aux deuxième partie explication triomphale place nini sous nzamba memakio au monaki terrain vide et puis après au komi mona public na ba généraux ba komi ko et puis pourquoi kaka na ndoto wana nzambe na vision na yo nzambe monisi yo une nationale de beta ya Zaïre. C'est très compliqué. En tout cas, tout décortiquer on a deuxième partie par rapport à Tanabiso. Et voilà, tu as la caméra, Biso, et mon message clé, et puis mon adresse. Oui, merci. Na remercier Bino Penza Makasi, peuple congolais, pour na 8 ans et à tala émission Oyo, Nzambe à la Kisaki, première partie Oyo. Tozui nzamba pesi biso bo kasi ya ko expliquer ngo na bino en tout cas tango ozotala émission oyo eza na réflexion kati na vision oyo tokanisa nini o nzamba linga sala nini o nzambe alinga loba pona mboka
Alors, na pesi merci na papa na ngai Molimo Joël Lingwene, na pesi merci na Afande Star, na pesi merci na président Yannick, na pesi merci na famille Mampuya, na pesi merci na bato nyonso. Numéro na ngai ya téléphone ezali 00 244 935 10 94 97. C'est ça. Merci, très gentil à vous. Nous chutons déjà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à toute la grande famille. Voilà comment je dirais big up à toi, Alberto Kalele. Et pourquoi pas dire un grand merci à toi, l'international Lenzo Lele, Papa Naones. Donc merci à toi, Dalida Bonga depuis London. On a celle l'unique agence de ça, on a Carlos Cabalo. Pour bien vraiment en tout cas. Donc Fifi Tanto, on a beau sanité depuis Paris. Celle l'unique qui m'a conduit Anzela. Gonçalves Vebunga Francisco, commandant Manda, depuis LDA Luanda. En tout cas, retrouvons-nous prochainement, toujours sur cette chaîne YouTube pour la deuxième partie, explication. Vous allez voir comment est-ce que apôtre Junior Ndamba a décortiqué deuxième partie.